Voilà. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, Balandinho Soya BBC, Mpoi TV, bah bonjour Nabino, bah bonsoir. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce, naloba toujours. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, Kota aimé partager, ceux qui aiment la liboso, s'abonner et que ça la biso bien makasi mingi. Voilà. Bah bon week-end, les autres à samedi, le 5 avril. Le 5 avril, c'est-à-dire au bazo fêter anniversaire na bango, bah joyeux anniversaire, pourquoi pas qu'on souhaiter bango. Tellement nous sommes une famille nombreuse, sûrement bah le 5 avril bah ozanga awate de la part de maman BBC, bah joyeux anniversaire Nabino. Bah bon week-end, bah bon week-end, bah bon week-end. Famille Libota, shalom, les Mpoichou, bah bonjour, bah bonsoir et surtout shalom Nabino nyonso. Voilà. Famille Libota, les Mpoichou, tout qui ne peut s'abonner na chaîne Nabiso ya Mpoichou TV oyo déjà ici et bandi déjà musala kuna na kosenga na bino bandeko oyo nano basabone te ba o balandaka mama BBC bokende ko soutenir pe chaîne wana juste bokende kaka kotia moi musapi kuna na abonnement bo activer pe cloche ya notification pour vous ratakate bozangaka te actualité na biso. Voilà, soutien na bino et ça va ma biso bien. Voilà, merci déjà na bandeko nyonso oyo ba soutenir, ba s'abonner, ba ope bazota ba vidéo bazo commenter, que mon Dieu vous bénisse. Merci la grande famille, merci beaucoup. Voilà, toko tanano la grande famille na lisolo bolo ma BBC problème eza, il y a problème eza, je crois événement il y a le 29 mars où ils allaient qui événement ya Musuni, spectacle ya Musuni, tulubi keno tukulubila yango tinati avril nyonso esila. Lokola événement ya le 29 ba makambo ezalaki to boya kina nukulubila ba makambo yango parce que on avait pas voulu à étouffer événement na biso ya Musuni oyo ezalaki 7e anniversaire ya Belleville ya Bella Production. Voilà. Mais matière ezalaki belé. Matière est belé. Famille Bouta, vous allez comprendre que on va encore beaucoup monde qui non na événement le 29 biso to boy qui na biso ko publier trophée ya Poutine. Après ba o ba kena ko zo ya ngambu mususu ezalaki et comment on dirait mbwakela vu que non Belleville ba mona ki Belleville te na babilili mais ba mona ki Sylvie na katia soirée wana. Je crois ngai mama BBC na yaki awawa. Bandeko soki ba o balandaka ngai boko pointer peut-être boko ba ya solo mama BBC olobaki. Biso tozwa ki matière netinga nazwa ki matière. Ya koloba que si la ou kandinga zawana ameritaki nga kutu avant na banda ko ya na zwa matière. De moi-même, j'avais réfléchi dans le bité. Et le komoko eleki a soubasma eleki a. Pour nangambo ya 50 femmes qui inspirent la dame na azatana indice moko ta ya mukete ya kolobaki non, elle inspire la communauté, azo inspiré. Par contre, arrivé na ele na YouTube et memi ba zizani et belé. Et je sais pas comment est-ce que tokobete lango c'était ya kolobaki non, ceux qui 50 femmes qui inspirent là. Ceux qui ba komi na ba G ya ba futaka bango bambongo soubasma na bima kanga mama BBC bandeko bo aimer pour partager parce que tozo solo là na yaki na bino bandeko bomoni ndenge eza wana. Cette dame elle ne mérite pas trophée wana. Après nga koloba bongo na lobaika na bi pona nga je suis pas d'accord na nani wana na lobaki yango kaka na lobaika kaka na nga moko kaka ndenge na estimaki kaka. Nalobi ngai naza sûr na nani te na trophée oyo sila uka azuite. Trophée oyo soubasma moko eleki. Bandeko mutu alandaki bato balandaki émission wana mbala moko nazwa coup de fil à partir à Congo. Nde ba fongolinga. Na oyebisa bino o ba yebisaki nga. Vous savez pourquoi nazwi siko ba zel na ya koloba? C'est parce que na moni ba mundir ba aye ko relater tout.
situation où ezanini tozela tolanda nous mondir ba oyo aloba afongolaki après nga mama bébé sena ko yebisa bino oyo ba benga kinga ba yebisa kinga pourquoi ça s'est passé de la manière ou encore de la sorte, pourquoi présence ya mama loketo ezaki wana azwaki trophée wana ndenge nini tolanda nanu mondir ba bandeko bokende te après nga nazwa ko yela bino version o nga ba pesa kinga na répondre pe ba tonton mondir ba ya koloba ke non boyebi pourquoi elle s'est présentée là boyebi pourquoi présence des aki wana nazo yebisa bino kalate boyeme bo partager mais na lingi na ramener dans savoir na bino boyoka structure boyoka ndenge 50 femmes qui inspirent façon compagnie na bango en compagnie na bangwana et fonctionnaka tolanda tonton mondir ba bien et puis na ozongela bino bandeko bokende te parce que ngai nazoloba na olobela bino pourquoi mama loketo se retrouva ki wana na structure ndenge compagnie wana fonctionnaka non ezala bongo te tolanda en contact na bango par demande ya yemoko madame Bellevue parce que préoccupation na biso personnellement na période on ezagi lokola ezali une grande récompense par rapport au travail acharné de cette femme. D'ailleurs, on a contact na bango pona tout na bango. Est-ce qu'il y a possibilité de matsa ba pano na ndenge na biso bon pesa biso fichier na bino et puis ba détail wana na épargné ba tout na ba détail auto solaire na bango parce que c'est professionnel. Ba ebisingai nous allons organiser une soirée. On a remise ya ba trophée. Mais nous le faisons après une année à nomination. Donc, Ndengaza nominé en 2024. Nous allons remettre ces trophées-là en 2025. Ce n'est pas quelque chose où Iwutina Balabala. Nous, on savait que la soirée sera organisée en 2025. On n'est pas surpris. Moi, je savais que la soirée sera organisée par rapport à chef Kangadon. Aïbike, et le groupe nominé un trophée une année après. Ok. Et ça qui est exactement, précisément, plutôt dans le mois de mars. Ok. Il y a au moins un mois de mars, une année après. Bah, organisé, remise, il y a trophée nango. Il y avait des Madame Geneviève Ginagosi. Ouais, il y avait Maman Ange-Marie Lukiana. Il y avait tout ce monde-là. Il y avait une grande sœur de la presse, c'est Mamie Ilela qui faisait partie. Mamie Ilela aussi. Donc, trophée au même, il y a Mamie Ilela. Parce que les gens doivent comprendre la vérité. Trophée au Azui, Ezali, parce que a gagné qui yango na 2024. 2024. C'est ça. Donc, elle était, Azaki parmi les femmes qui inspiré en 2024. Bah oui. Dans le domaine na Azaki publicité na 2024. Cérémonie na organisée une année après. Pour que ça na niveau Ezaki na hauteur Ezaki selon bango organisé une année après le temps de faire les invitations, de préparer la salle et tout consort une année après. Okay. Donc ce qui est na page, il y a les femmes qui inspirent. Bato Bazaki nominé na 2024. Bango pesi bango ba trophée na 2025. OK. C'est ça l'explication claire. On a solo là directement na bango moko. Tant que Madame Bellevue a fait rumeur, hein, les gens se parlent de part d'autres. Ils ont trophée à Makiona, ils ont agitation, ils ont Matalana, parce que l'autre sœur, Azwaï Bazaki, elle faisait partie de ma femme qui inspire. Non, c'est là. Si là. Mais déjà en 2024, elle est nominée. Azu trophée. Donc, nous sommes dans un monde où Oyomotu, Alingazwa, des fois, vraiment, ma BOI, Azu a l'attitude. Parce qu'on doit se poser des questions. À moins que les 50 femmes qui inspirent va changer de configuration dans Bango. Et commis, soit besoin trophée et besoin nominé, même année, va pas si bien trophée. Mais à ce que je sache, ngam na sola na Bango. Baïsanga, n'enge, vous gagnez en 2024, besoin trophée na bidon en 2025. C'est en 2025 que la cérémonie sera organisée. Est-ce que, si vous déjà, quand on a site, il y a le 4 femmes, na page na Bango Facebook. Les 50 femmes qui inspirent. Si on continue la page na bango, au moins les bateaux qui nominé en 2024, déjà si la zagité. Déjà si la zagité. Mais qu'est-ce qui a fait que si la s'est retrouvée? Ce sont des questions oyo, au lieu de bavarder dans la télévision, va poser à moi les 50 femmes qui inspirent. Parce que
Nous, on était surpris que Bellevue a été plébiscité parmi les 50 femmes qui inspirent. En tant que son staff, nous sommes entrés en contact avec cette structure. Tout le monde que Boché produit Nabiso parmi les 50 femmes qui inspirent. Ça se passe comment? Babandi Ope Sanga détail. Nous avons pris comme ça toute une journée. 50 femmes qui inspirent. Oui. Quelle est la nomination 2024? Nomination. Donc, mesdames et messieurs, quand les gens n'ont pas d'explication, au monde a bango baye go beta beta mabagwe belé na télévision. Quand on a 2024, au monde qui Bellevue a qui publicité parmi les 50 femmes qui inspirent, mais en 2025, à moins que ça va changer fonctionnement na bango. Et comme même année ba nomination, même année ba pession. Mais si koyo, sotobito qui na logique wana na diembeli. Je pense que la seule partie au monde, c'est la Azali affichée, n'a pas le 5 femmes qui inspirent. Parce que comme vous avez là, on a mis bah, candidat, photo, profil, il y a candidat, comme on est. Le seul endroit où on a eu Aza, place bâtie les 5 personnes au banomina qui pour en 2025, il y a moqué. C'est pourquoi on se demande, pourquoi est-ce que Bilonga Batumusu sous bâtie bango individuellement pour nous faire sa profil na bango na métier na bango mais yé bâtie moqué bon est-ce que tant il y a la photo na inde zalagité tout c'est parce que eux-mêmes sont conscients que bah diembelissier sous par une demande bah fandi bah secteur parce qu'il faut bah quitter ma ramna binoté vous voulez venir entacher la communication il y a bandego mususu pendant que peut-être binonde bozana irrégularité peut-être binonde ba sengeli bino peut-être binonde bo bengi po ba pesa bino ba yoke la bino mawa. Soirée des galas 50 femmes qui inspirent 4 mars 2023 bah joie kiango 4 mars 2024. Et c'est ce qu'ils m'ont dit ngam na sola na bango. Voilà. Donc mutu mususu nga personnellement ndem na sola na bango. Donc on va payer ça trophée une année après. On fait ça trophée une année après, à moins que bah changer fonctionnement là-bas. Et puis le Koba FC en 2024, il y a un réalisé en 2025. Donc quand les gens ne sont pas informés, ils viennent faire des analyses sur base de sur base de quoi? Donc s'il faut retenir si la Zala nominée est ni na 2024 pas Giamona ni na Azadi comment si les a dit trophée oyo madame Bellevue a suivi baloba qui bien to organiser cérémonie à trophée une année après ezali nomination en 2024 si la zati en tout cas 2025 na moni comme si la ti peut-être va changer fonctionnement na bango mais ça va changer fonctionnement na bango continuons luka na page na bango wana luka si là même quand les gens veulent se taire vous voulez qu'on vienne vous apprendre des choses comme des enfants c'est compliqué après c'est compliqué. La grande famille, je crois, ou encore, dans le bakeno, bolandi ba précision, nyonso oyo, il y a structure no Tokyo, il y a compagnie, ou encore il y a 50 femmes qui inspirent façon ba travailler. Tonton Mundio ba a fongoli yango bien. Napesi nzambe merci parce que tonton Mundi ba afongoli yango bien makasi avant na kota na matière onga ba pesa kinga loko ya bango ba lobi vérité que non bango ba sala kanini ba nominaka déjà encore ba votaka déjà mutu une année après et une année avant pardon et puis année prochaine nde ba remetaka mutu trophée. Comme pour dire que non affiche ya bato bazaki déjà nominé ezaki c'est bima qui depuis 2024. Effectivement, ce qui est le Yamama Loketo Ezaki wana déjà en 2024, Banyeba Bandosa Elango déjà makelele. Banyeba sa Elango déjà makelele. Bandeko, il faut to lo bango parce que likambo et ce qui est en ngambu na biso to komela maïté. Ba incompétent. Ma welisa, mankiona. Oh, ce qui moi sini nyangwana bimaka awa ya scénario à salawana ya kobenga soit disant que non azobenga showbiz alobi que non nani sold out ya makiona et matake kitaki trophée na bino ya 50 femmes qui inspirent ya makiona tonton Mundio ba abimisi ba vérité tout ce qui bozak na boebi vérité
oh encore tonton mon dire a kosi bobima boya parce que vérité et bimi à kolobake non 50 femmes qui inspirent ba votaka déjà une année avant mais ba remettre un trophée année au izako ya ce qu'on a année passée il y a 2024 affiche ezaki c'est bimaki ce que photo ya ndeko ezaki te photo ya Silauka ezalaki te photo ya Mama Loketo ezalaki te ce que bota la moment o baye ko bakisa yango bota la moment baye ko bakisa yango faux et archi faux makiona maintenant Mama BBC na opesa bino matière donc mon dire baye oyebi pourquoi la dame elle s'est retrouvée kuna ya kozwa trophée ya makiona o balie saki na ofongola bino sikoyo. Les problèmes, c'est quoi? Bandeko bo aimé bo partager. Ce qui botali 2024. Tout bandaka na 2024 na ba moi moko. Belleville azwaki en plaire moko yako sakanate sur le réseau social na ba plateforme tout. Il y avait que Belleville a donc Belleville a kangi réseau, Belleville a kangi communauté. Ok na Instagram Belleville, ok Facebook Belleville, ok na Facebook na YouTube Belleville. Donc partout c'est Belleville oyo azalaki number one na ba réseaux sociaux nyonso. Bref otolobaka ke non Belleville a kangi, Belleville a kangaki. Ti siko za ya kokanga. Actualité c'est Belleville depuis 2024. Actualité eza Belleville. Actualité Belleville, actualité Belleville, actualité Belleville. Ça c'est comme Mama BBC monoko soupu, tango ya kasiko yo na ba analyse na ye, tango ya kasiko ko décortiquer ba film à Belleville. Ba to mususu ba okende ko découvrir ba film à Belleville à partir de ba analyse na biso. À partir ya ndenge biso tozo ko décortiquer. Eh, ya solo en passant kaka boya ko na vidéo ya Mama BBC. Ba to ebele ba découvrir susu, ba zongisi mitema na bango susu pas Belleville bongo. Et loko tonton mundio ba, et loko bokutana kina na Mama Loketo kuna likambango eza nini likambango eza actualité ezaki susute depuis 2024 kaka Belleville alors balinga ki ba apparaître pe atane loko moko ba apparaître ba dusoli na otanga komba moi sona te boyebi a voyager kana ye Mama Loketo trop boyebi na boyina nga kotanga kombo na ye komona e bani na S ye mama wana moi sona ndaki kolie sa subasuma bake kuna na compagnie yango so eza compagnie so ki eza nini yango to kobenga ya 50 femmes qui inspirent botala ndenge balingi ba baby sa image na bino pona mutu moko boy parce que bato baza bazoba te batali boy balobi pourquoi kaka Belleville nde place au mitema et sukaki. Actualité ce n'est que Belleville, actualité zakaka Belleville, actualité zakaka Belleville, yé azan actualité té. Ce que yo zan actualité té, mitala comment est-ce que tu fonctionnes? Osa musala na yo ndenge nini? Osa musala na yo ndenge nini? Pose actualité. Ozo actualité na ma finga? Moi je ne pense pas. Ozo ma finga ma actualité na ma finga té. Ozo actualité na ma finga té. Ozo actualité na kolinga ko kitisa batu te. Ozo actualité na mawelisa te. Ozo actualité na comportement na yo wana te. Bino bo kanisa ke no batu batala ka boy batu bavanda kimia baza bazoba te. Batu bazoba te, les gens savent voir batu bazo tala bia oyo. Iloko ezate embriement. Loko la Belleville actualité banaki depuis 2024 un certain mois moko boy c'est kaka Belleville ce que otali bien année passée Belleville déjà kangaki réseaux sociaux na niveau moko pas comme possible décembre ti na ndenge to kota mars avril boy kaka Belleville ndeko moi si wana S na so ki surnom na so ki nene bandina B ndaki ko lier ça batali balobi te po bazongise na actualité siko tango ba osaba makambo wana boyebi yango na toloba ke non ndoki azaka zoba za mayele te muyibi memema pe azalaka mayele te siko bota ndenge bakangi bango parce que tonton mondi ba aye koloba parce que moi je ne savais pas absolument nayeba ki nanga te ke non la structure ou encore na 50 femmes qui inspirent ba votaka nanu une année avant et année oezoya de ba ko remettre un trophée ce parlant de siko tonton mondi ba a éclaircir batu ce que ça lokuta babima
Et lobby pep tonton mondir ba bien abeti c'était ya koloba. Ce qui va changer structure wana toyeba. Ce qui va changer structure te comment est-ce qu'elle s'est retrouvée wana. Et puis na ba photo au moni ba pesi ba précision moko ezo mona ke non makio na nde betana ki wana. Soni Siko ba biloko abo il faut to lobela ngo to betango société comme ça qui tisa lisusu kitoko. Au télémi pe ozo sala pe fier on dirait tu le mérites. Nani ebso ke no ozo mériter yango. Ngana nuka ta na moni ke non cette dame elle inspire qui? Elle inspire quoi? Au monde il y a ba comédien baby ponaye. Est-ce que bateau pensa ba sala qui choix bien? Mais non ba baby si image na bango. Ba baby si image na bango 50 femmes qui inspirent ba baby si image na bango. Alors la dame ake kuna ake subasma bake nyoka. Sikoyo basali makambwana aye kozwa trophée abimi on dirait za muto makasi. Sikoyo tonton mondiro ba wana ya pesi biso précision. Ngai ba pesa ki ngai version ya koloba keno, c'est parce que azana souci eza makasi ya koloba actualité la personne akangi actualité positivement c'est belle vie. Belle vie muto akangi actualité positivement na olobango tout haut. Belle vie akangi actualité positivement. Et en plus, c'est ce qui wana te batu mususu pe ba découvrir sous Poutine et casser mutu. Alors ba komi ba osala makambu ya matalana. Ba osala makambu ya matalana. Bino nde boza bato mankiona. Bobengi bosali scénario moko ya kobenga ya koloba keno to benga showbiz po be boloba keno sold out ya makiona. Lokuta ya kana sensé en vérité na escalier showbiz ateka ki billete. Bokoti na ndako. Ce que venez nous expliquer à se retrouver kuna ndenge nini. Ou encore ce qui peut te lobby parce que biso pe famille libota to zana biso bato moko boye to tchaka na biso na se. Pour ceux qui ont qui likambo moko boye likambo oyo tonton mondir babimisi et qui ont na ngambu na biso et je crois peut-être que nos 50 femmes qui inspirent balinga ba finga bango sur les réseaux sociaux. Ya koloba keno compagnie na bino za bien te ce compagnie ce qui ba bureau na bino na ba komi ko lier sabino ah oui et to lo ba vérité parce que so taliba si o bazaki wana bazo mériter mais la personne qui ne méritait pas qu'on soit trophée na ezaki silauka. Je le dis tout haut. Exacte que non oh parce que dans sa famille libota jamais. Déjà to yebi asomba ka ba trophée. To yebi ango. Mais ozo somba ba trophée. Musala nini ozo lakisa bato. Est-ce que tu es une bonne personne dans la société? Wana pe kontaka. Wana pe kontaka. Ceux qui te bito tala bien wana pe kontaka. Pour na kozwa peut-être trophée, il y a une femme qui inspire. Est-ce que osa compétente, osa mutu moko boy na habité. Ce que Bobi m'a beau expliquer batou. Parce que nga na yebi, eza parce que Poutine a sa kangi actualité positivement, likolo a kangi na sa kangi gauche droite a kangi partout a sa kangi. Ce que vous imaginez, mon tour vandika bozo kaka komba belle vie. Ba pour toi ya batu kaka belle vie. Ba pour toi ozo le koko ta belle vie. Ba page tombo ki na belle vie. Ce que ba komi bango na bangamu na bango, ba komi kolinga kona ko futa ba page. Po ba banda ko poster ye si la oka bo imaginer. Ce que ya belle vie eza naturel. Si photo loba, eza naturel azo forcer et l'autre côté qui startait azo forcer ninité musala na inde zo ganga to lo bana biso vérité la grande famille bobi maboya ko expliquer bato tangu azui pe trophée ngo bolingo sa ilango pe makelele moko boye ya bomoni ondire bato ba mbendre bato o muto abatami aleki bino na mayele muto abatami aleki na mayele c'est que boya ko démentir o tonton mondir balobi à moins que
pas changer structure na bango ya koloba ke non ba votaka lisusu année moko te et alors de soki pe tolobi total ke non ba changer structure alors il fallait bazela ke non kaka na 2026 yango bende ba pesa ye trophée soki ba changer structure il fallait basilisa ya bato o bazaki basi ba voter na 2024 o ba ko remettre bango ba trophée na 2025. Ce que bomoni kaka keno ekolika kaka boye soubasement ekolika bato mayela te mibale ba ozala te bomona bokanisi keno bato nyonso bakota na kitunga buzoba bota siko ba vérité o ebimi bomona keno mutu moko azobebisa communauté akomi na ba niveau te déjà toyebaka déjà sombaka ba trophée toyebi yango très bien mais tovandaka kimia siko oyo ebimi siko ya propre siko nde yango on a besoin d'explication. Toza on a besoin des explications. Toza on a besoin des explications pourquoi. Toza on a besoin d'explications. Il y a 50 femmes qui inspirent. Ce qui va changer structure na bango ou encore ce qui va changer te. Ce qui va changer te comment est-ce que la dame elle s'est retrouvée na soirée wana ke non azwa trophée. Na ngambu na bino pe boya koloba parce que ce qui déjà bandeko bino nanu Bellevia kangi bino catch te bomoni catch bomoni ndenge asa kangi bino bena na kingo boleka te parce que ye moko asobi les choses makambo makasi elingi obanda atanta ozoya tout ce que Bellevia azoloba mozalisi na yo yo po ye koloba ozoya koloba na makambo makasi nini oyo komi moumba obanda oke kosala bapublicité ya mafuta bato nde makambo makasi mais non makambo makasi o Poutine alobi c'est le travail. Makambo makasi bandi akotia mutu na ye anje akotia maele na ye anje siko yo tango zolo bakeno makambo makasi bandi par rapport à quoi bandi bomoni mutu asila kaka boye mutu asila aka boye yango wana dans la vie eza conseil na opesa ndeko mwasi ndeko mobali sois toi reste toi zala yo. Bomoni vie ya matalana oyo eza vie moko boye ya ba courte joie okowelisa pona matalana na place mosusu okende kobeta kokoko oke ko regretter pourquoi ya kobeta kokoko okomi boye okomi okuti ba condition moko boye oye ko simba mutu soki tolobi to sala kaka la part des choses yé maman loketo elle inspire qui elle inspire quoi tozala vraiment vrai to loba boko menanga na ba commentaire azo inspiré nini ba film na nanu elle n'écrit pas akomakate scénario azate nyonso azate basale la kai sko Poutine aza mutu moko oye moko mutu ne ndezo sala moi si moko boya atekaka ba épices na landaka ye sur TikTok na bosa na kombole échappenga. C'est une femme qui inspire boyebi batu combien à côté bango na business ba tomate ya ba épices lelo komi kokine tina Dubai atekaka na wenzenini na kini wana elle aussi azwa ki trophée na ngamo ko no bikeno la dame elle mérite parce que à travailler à dire elle inspire mon apenza na ba life na bato ba komi donc afongoli kutu na bato ebele na sima business na tomate matungulu ba épices nde basi wana bazo mériter o ba fonctionner na mutu moi si azo fonctionner na mutu nde moi si oboloba ke non elle inspire et non pas moi si moko boye azana ka pona matalana azaka ka ke non azolinga ka apparaître ba mona ye mais tu fous rien au ça est le côté likolo matalana Bellevia kanginga mabe Bellevia kanginga mabe Bellevia kanginga mabe Poutine kanginga mabe balobi ba créer les batali ba déjà que non moi de la femme ba trophée pesa melaka et pesa maka to kenda ta kuna to dusola ba ke ba dusoli tonton Mundio ba ye wana pesi nini défi venez nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé ce qu'on a nazo tout na bandeko boka bolo ba siko que non likambo aboye ezaki ne na ngambu na biso parce que biso tozana no un naturel siko campagne wana so compagnie wana ya 50 femmes ba ba finga bango awate po biso pe famille libota to pelisa ka pena moto te mais so to bito pelisa ngo après 50 femmes qui inspirent eza soni so ki babandi ko ya ko corrompre bango
eza soni. Eza vraiment soni. Ndenge aza wana bozomoni azosala matala na wana eza soni. Bomoni ba courage ya bana boudin. Ba courage ya mwana mutu soki apoyi na vélo nde yango wana aussi la ukazosala mikolo nyonso. Ba nani bazo entourer yo. Toza awa un bon jour ekobimaka. Parce que balobi vérité tikali vérité ekobimaka. Batoni, tonton mon Dieu va poser tolanda. En contact na bango par demande ya yemoko madame Bellevue parce que préoccupation na biso personnellement na période on ezagi lokola ezali une grande récompense par rapport au travail acharné de cette femme to matela yango ba pano de on a contact na bango pona tout na bango est-ce qu'il y a possibilité to matsa ba pano na ndenge na biso bon pesa biso fichier na bino. Et puis, bah, détail, on a épargné, bah, tout n'a pas détail autour soleil, parce que c'est professionnel. Bah, nous allons organiser une soirée. On a remis Yaba Trophée. Mais nous le faisons après une année à nomination. Donc, nous avons nominé en 2024. Nous allons remettre ces trophées-là en 2025. Donc, ce n'est pas quelque chose où nous, on savait que la soirée sera organisée. On a 2025. On n'est pas surpris. Moi, je savais que la soirée, si on a ça, les rapports na chef Kangadon, a ébiqué, et le groupe a nominé un trophée une année après. Ok. Et ça qui exactement, précisément, plutôt dans le mois de mars. Ok. Il y a au moins un mois de mars, une année après. Bah, organisé, remise, il y a trophée nango. Il y avait des Madame Geneviève Ginagosi. Ouais, il y avait Maman Ange-Marie Lukiana. Il y avait tout ce monde-là. Il y avait une grande sœur de la presse, c'est Mamie Ilela qui faisait partie. Mamie Ilela aussi. Donc, trophée au même, il y a Mamie Ilela. Parce que les gens doivent comprendre la vérité. Trophée au Azui, Ezali, parce que a gagné qui yango na 2024. 2024. C'est ça. Donc, elle était Azaki parmi les femmes qui ont inspiré en 2024. Bah oui, bah domaine na Azaki publicité na 2024. Cérémonie na ba organiser une année après. Pour que ça na niveau Azaki na hauteur Azaki selon bango ba organiser une année après le temps de faire les invitations, de préparer la salle et tout consort une année après. Okay. Donc soko qui na page, il y a les femmes qui inspirent. Bato bazaki nominé na 2024. Bango, bapesi bango ba trophée na 2025. Ok. C'est ça l'explication claire. On a solo là directement na bango moko. Tant que Madame Bellevue a fait rumeur, les gens se parlent de part d'autres. Ils ont trophée à Makiona, ils ont agitation, ils ont Matalana, parce que l'autre sœur a joué Bazaki. Elle faisait partie à ma femme qui inspire. Non, c'est là. Si là. Mais déjà en 2024, elle est nominée. Azu Trophée. Donc, nous sommes dans un monde où Omoto, Alingazwa, des fois, vraiment, ma BOAI, Azu a l'attitude. Parce qu'on doit se poser des questions. À moins que le 50 femmes qui inspirent va changer de configuration à Bango. Et commis, soit Bozu Trophée et Boza nominé, même année, va payer Sibinope Trophée. Mais à ce que je sache, ngam na sola na bango. Ba bisanga ndenge bo gagner na 2024 boye. Bo trophée na bino na 2025. C'est en 2025 que la cérémonie sera. Est-ce que si ko déjà kota na site, il y a le 4 femmes na page na bango Facebook. Les 50 femmes qui inspirent. So côté na page na bango. Au moins na bato bazaki nominé na 2024 déjà si la zagité. Déjà si la zagité. Mais qu'est-ce qui a fait que si la s'est retrouvée? Ce sont des questions oyo, au lieu de bavarder dans la télévision, va poser à moi les 50 femmes qui inspirent. Parce que nous, on était surpris que Bellevue Azaki publicité parmi les 50 femmes qui inspirent. En tant que son staff, nous sommes entrés en contact avec cette structure. Tout le monde que Boche produit Nabiso parmi les 50 femmes qui inspirent. Ça se passe comment? Babandi au Pesanga ba détail. Nous avons pris comme ça toute une journée. 50 femmes qui inspirent. Oui. Quelle est la nomination 2024? Nomination.
Donc, mesdames et messieurs, quand les gens n'ont pas d'explication, au moins, on va la télévision. Quand on a 2024, au moment où Bellevue a qui publicité parmi les 50 femmes qui inspirent, mais en 2025, à moins que ça va changer le fonctionnement na bango. Et comme même année ba nomination, même année ba pession. Mais si koyo, sotobito qui na logique wana na diembeli. Je pense que la seule partie au monde, c'est la Azali affichée, n'a pas le 5 femmes qui inspirent. Parce que comme vous avez là on a mis bah candidat photo profil et candidat comme on est athée. Le seul endroit où on a eu Aza place battu les 5 personnes au banomina qui pour 2025 qui a moqué. C'est pourquoi on se demande pourquoi est-ce que Bilonga Batumusu sous battu bango individuellement pour nous sa profil na bango na métier na bango. Mais yé battu moqué bon. Est-ce que tant il y a la photo na inde zalagité tout c'est parce que eux-mêmes sont conscients que ba diembelici par une demande. Bafandi ba secteur parce qu'il faut pas quitter Madame Nabinote. Vous voulez venir entacher la communication. Il y a Bandego Moussousou. Pendant que peut-être Binonde Bozana irrégularité. Peut-être Binonde ba Sengeli Bino. Peut-être Binonde Bobengi Poba Pesa Bino Bayo que la Bino Mawa. Soirée des galas, 50 femmes qui inspirent, 2024, 4 mars 2023, Bajwa Kiango, 4 mars 2024. Et c'est ce qu'ils m'ont dit. Ngam na sola na bango. Voilà. Donc, nous sommes nga personnellement, ndem na sola na bango. Donc, on va appeler ça un trophée. Une année après. On va faire ça trophée une année après. À moins que bah changer fonctionnement na bango. Et puis, le Koba F5 en 2024, Yango va réaliser en 2025. Donc, quand les gens ne sont pas informés, ils viennent faire des analyses sur base de... Sur base de quoi? Donc, s'il faut dire, s'il faut retenir, si la Zala nominée, t'es ni na 2024. Pas Giamona. Ni na Azadi, comment si les Azadi? Trophée Oyo, Madame Bellevue, Baloba qui bientôt organisé cérémonie à trophée une année après. Ezali nomination en 2024. Si la Zati, en tout cas 2025, peut-être va changer fonctionnement na bango. Mais ça va changer fonctionnement na bango. Continuons Luka na page na bango wana. Luka si là. Même quand les gens veulent se taire, vous voulez qu'on vienne vous apprendre des choses comme des enfants. C'est compliqué après. C'est compliqué. Loko la paix, biso tovandaki kimia, tozaki déjà occupé, tozaki busy na makamuna biso ya le 29, tolobaki tokolobe la makamuna no ya trophée ya Poutine ya 50 femmes qui inspirent té. Tozaki na biso na dans monde na biso tozaki na ba besengo na biso ya victoire ya le 29 ndenge epesaki. Tangu toye ko bimisa ya biso ya bango ba belobi keno ya biso eza ya makiona. Siko vérité yango ebimi. Bo mona peza keno yango na bande ko ya ba émission na biso bo partageaka. Bo partageaka ba to ba découvrir la vérité ba qui est la personne de Silauka. Très dangereuse na communauté. Trop même Silauka, trop dangereuse na communauté. Question Batouni Wana, comment est-ce qu'elle s'est retrouvée? Elle s'est retrouvée là-bas pour la Matalana. Bellevue a kangi kachi trop depuis 2024. Alors, basala kikaka soubassement moko boyebaki kuna baliesi po batia kombo ya batia kombo na ye yepe azwa atelema na actualité parce que azan actualité te. Azan actualité te. Ba page pe ba bando futa ba page po ba banda ko publier ye. Siko bo imaginer. A inspiré bateau. Hein? Ou bien zoé la bateau molimo ce qui y a période ce qui a mobutu tozoé bateau ce qui y a nini yako futaka bateau mbongo. Pour yozo place wana. Mais tu n'es pas. Donc tu ne mérites même pas babilo kwana nyonso mais beaucoup mi kosombela ngo ba mbongo. Bo benga ba trophée ya bateau mususu makiona. Mais yabino yango na nde makiona yango na vérité bimi boya ko expliquer. Je crois la grande famille pour comprendre pourquoi se retrouve à Kikuna. Actualité, ils ont sous-souté, Bellevue a kangi mabe. Yango il fallait apparaître, bakiko dousola kuna balie si kuna na 50 femmes qui inspirent. Na mutunia na ba voyager wana. Balie si tang balie si kuna et yango de to moni kuna. Tonton moun yango wana tang bo tuna comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là-bas.
Elle s'est retrouvée là-bas parce qu'elle a une actualité, Bellevue a kangi actualité nyonso. Bake balie sikuna poko mone bima. Tout court. Elle a une actualité, neli kamu yangoyo. Balinga ki azo actualité. Mais et pesi pété et dendi parce que eza naturel teza ya maouelisa. Dieu reste Dieu. Dieu reste juste. Nzambe il faut que mikitisa na masa makolo na ye. Nzambe alingaka mwana botosi, mwana ya humilité. Po nyonso ko forcer, ko ko beta na mutu na place moko osimbi na mutu. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Oyo nga ba benga kinga ba epsinga eza pona boui. Et puis bato ngo bazoloba, eza te ke no bazala ta close na Bellevue. Balobi ke non, eza pona boui. Bellevue akangi actualité mabe. Bakoki te bazokoka te. Ndeko mwasi balobi non toluka actualité. Bango basomba bake basomba kinde bafuta kimbongo. Tonton monde je crois des réponses na pesi bino sko bango sko babima ba ya koloba. Bref, c'était au moins ça la grande famille na kangi na betata moi analyse amuke moi promotion et ça la bien yango iratakate. Filme na biso ya méritocratie. Wow. Nzambe na bon moy. Na ouais sabino la grande famille. Boya ba otala film était bo raté. Total qui 5e épisode, l'autre total 6e épisode. Vini akufi. Davina tikali na pasi. Ngakot na raisonner na benga ta mama wana na benga ta ba mama misato ba benga kinga ba bikeno mama BBC filme o dinge vini akufi na ba biloko o lobby o révolter esprit nanga. Maintenant attendons voir na no sort ya Davina eza ndenge nini poto yeba ko conquérir na côté wana. C'est grave, hein? C'est grave. Baye ya libota bakoya kokola chambre na sina fongolaki mama aza mwana mokie sokoza na likambo lobela ngai aza mwana mokie bomoyi ngai yanga koti malele kasi po olie tika loba na ngai nakoki kosilisa ngate muda pesa ki o maloba ata okati ata o continuer soki bozali kolobela Vini ndenge wana nga naza Vini te naza tata ya Vini nafongoli chambre wana deja bokanisa ifongola wana soki nazwi nafongoli chambre ye moko mwasi na ye akota abimisa biloko nyonso ya Vini atiela biso awa et puis oyeba nini na koloba. Ok. Davina. Zwa biloko nyonso o mobali bazalaki nango. Akola ndenge nini mwana wana. Ade loko moko te kotikala nango même pas slip. Zwa nyonso. Ok. Bimisa. Fini zaki no mosunya pete. Bali okana mokuta. L'amour suicide. Je crois biloko nyonso ya Vini oyo mwasi na ye abongisaki oyo bazalaki nango awa yango wana eza na kati ya sac wana. Vini landai nazomona eza blague nabongisa déjà parce que papa noyo matanga bayebisanga nabongisa déjà mpona kozongisela nini eza na kati bilamba nyonso Vini azalaki nango na baveste na basapato na ba chemise nyonso Vini azalaki olata ezali yango yo ça se résume en ça somba ngo nyonso na tie wana otie awa ok allez lokola kufi mikanda mutuka na clé de contact eza wapi naza kosomba mikanda ya voiture na ba clé na voiture eza pe na kati awa na voiture na Vini voiture azali kotambusa wapi yango wapi ateka ngo de chat de son vivant nani mbongo nango eza oh moto atekaki des sons vivants papa mwana lobi atekaki des sons papa tozokende ezaka makambo maseki te eza te ke eza ya koswana baswanelaka yango te papa tozoswana pe te yango oyo mwana lobi awake motuka Vini atekaki yango des sons vivants nandimi yango te nandimi na bisko mbongo nango wapi
investisseur qu'on a projet mon bonheur va quitter naebi mutu na makolote na tune projet ngo yo yebite me bovanda kende ndako moko eloko yo somi opesi mobali ateki po investir na projet yo yebite lokuta mwasi apo ni les enfants et combien de temps pour venir kufi papa ndako yo peka yem tazofuta wapi mama no pango azalela ka na biso wa kenene so petit cimetière